Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss de Miss. La famille, l'isolo tobeta qui hier, concernant notre sœur Bijou, Oyo Abomi, jeune garçon, et moi nanaye, Biamobali. La famille de Miss. Et ça là toujours parce que mona, maman moko boy, a maltraité, to aboma moi nanaye, parce que Zemi, ezalaka avant-hier 9 mois, ezalaka lycée quitté. Dès qu'on a biso à moi si abomi moi na ndenge nini. Bande ko bele babenga babi Miss de Miss problème ezanini ndeko na biso moi si oyo na kombo ya Bijou aza ser moko oyo aza pe na ba problème na moi batu ebele ndenge ayaka sur les réseaux asala ka ba live ko finga ko swana en tout cas ba droit de réponse ya ko saranate et puis jeune fille na ya moi si ya mi bale poza na mwana ne moko mukolo na Kinshasa na moko awa na misatu awa na poto mais deuxième na ye tolo bake mwana na ye oyo ya deuxième awa na poto na âge à 22 ans 22 à 24 ans a moni c'est trop maman sur les réseaux ko finga ko sala ba live ko finga et ça vraiment ko déranger to affecter bango et loko nini mwana bane ko sa mwana ya mwasi bakota ki na discussion na maman na ye tant bazo swana na maman na ye la famille d'anglais babandi ko swana mwana oya mobali ayaki na katikati ya papa mama na yaya pona kopekisa bango pona kosika pona kogangela mama na bango parce que balemba ki yango et puis mama na colère wana ndenge ezalaka azui mbeli a poignarder mwana na tolo donc la famille c'est triste moi nali koloba mingité parce que to sala déjà life wana ezo sala vraiment pas c'est tant que parents ezo sala pas c'est tant que humain en tout cas ko arrêter vie à motuboé en tout cas c'est pas vraiment bien mais tonton moko awa ayebi sœur na biso Bijou très bien yende mutu azo expliquer biso en tout cas ndenge bayeba na sœur Bijou makam na nyonso bino boyo ka la famille de Miss ça fait vraiment mal ba maman to ba ko maîtriser colère na biso ba maman to ba ko va na bana to tiaka ba vie na biso ko associer ka ba prière na ba vie na biso na vie ya bana na biso la famille bandaku ya kokota kota nganga kisi soko kepa nganga kisi asenga kaka humain makila ya mutu à chaque fois yozo kendaka kokota ba kisi yozo sala ba gris kobeta ba zeke yeba un jour nganga akosenga okaka mwana tonde ko moko ya yo approche tala lelo oyo na boy koloba nanga makambu ebele la famille que l'âme de notre neveu que l'âme de notre fils que l'âme de notre beau garçon et se reposer vraiment na kimia Nzambe na bolingo ayambaye et puis justice française ezo sala musala nango pona sœur Bijou la famille toza la prudent to ya kapé ko déranger baninga te parce que biso ba camarade ya lelo biso ba connaissance ya lelo tant bozo mema muninga na colère muninga siko tala place asuki na makamunyoso ba colère na bino ba mikolo muninga ki ko kota bolukani tisuka nango yeko ela bana nde ba victime boka tonton o ndenga zo expliquer ndenge ba na sœur Bijou makamunyoso vraiment ça fait trop mal le maman le papa to ba rovanda bien na bana na biso na ba relation na biso peto chanzambe na kati merci la famille courage na famille oyo ba kufeli mwana na bango papa ya mwana oyo Nzambe apesa ye makasi bande konaye bazala makasi libota mobimba vraiment mes très sincères condoléances que le Seigneur vous fortifie merci beaucoup. Ouais. Bana poto, bana kisasa bota la photo oyoyo. Bota la photo baby Bijou mbongo. Et moi bien que Bijou momene. Abomi mwana na ye. Bana poto, bana kisasa, ba mama ya poto surtout. Toyeko telemandeli pona likambwango. Bijou abomi mwana na ye. Po baswani na mwana azumbeli atie mwana na mutema. Et salami na kata Villa Lyon. Bijou aza proche na ngai. To sali ne ba mambebele, to sali ba kopa, mambebele bele biso to tiki ba kopa, to koyi bata ba kayu, emo bata ba chaîne, to mo pesa ba message, tout ça monde entier bazolanda biso. Ye alingaki kotika musala ya kopa te. Azo simba na bakisi, batu nyonso bakima ye. Nanga pe na kabwa na ye na kima. Po abande kokota bandaka nganga, bata bazeke. Ekomisa ke mutunde tisoki ndenge nini.
lelo oyo yo lobi abare mwana na ye ba mama ya poto tata na mwana aza na Kisasa ba refula ye ping mutu na ngai mabizi yana Papito Mbala famille ya ba Romino Makasi na Paris mwana na bino a na Lyon mama na ye Bijou Mbongo o mabiza bota na ye abomi mwana na mobali ya 18 ans message yango yo tozo pesa na si photo bomoni yango wana Dora Fifi Manar Paulina Manar message comme la bino Bijou bomi mwana mobali Oba bota na grand frère ya Papito Mbala Zebo wana na mutu nanga kati penda tondoza ensemble biso tout au saba masolo lelo tobuka maseke tokoma bata bakayu banini idéologie emo be mission tozo pesa lisunde ezela kaka tolingi susu ba makambo wana te metabo mona ngabo eganoko na timba defa kutu te pona sali ba makambo dante na ba mikili ebele ba osala ngopete ebele ba sala te Bijou batu nyonso na mboka Lyon balingaka yete afingaka batu tu lelo abomi mwana azol bino ba mama poto muninga na bino mama o abomi mwana Bijou akotika bana akene Congo bana batika na ndaku bango moko nzaleloka kolieza te banini basisa social baye badwi bana ba placer bana na famille d'accueil aye lisusu tanga ye Kisasa tokute na ngai otelebo nazoluka palin ngase Bijou oluka palin nana vie na ngamo boy ote kuna te naka pana ko ezandaka munene ngabi pana ngako yate nebi ne mo vivre no trop ya ba ne o récupérer bana na famille d'accueil OK ozi chambre ko futela na ndaka mutu na von voulin oluki ndaku bapesi yo ndaku esiko bomeli siko mwana na yo ya mobali moko oza na ye kaka na ya Bijou Dubois Kassir soki mutu te petaki yo okende vinatie l'hôpital bata maboma komisa ba traité autant koma calme batindi osko na lubwaku ndenge zalelaka mwana mwasi moko alingaki mbongo tro tango tozo coopérer alingaki mbongo tato oteka mna bakilo ya babiloko wana pende ezouta Hollande mwa totanga bakombo ya te oya timba aya comprendre tato oteka biloko wana ezouta Hollande
Ezoya na Lyon, biso tozo coopérer. Tala mbongo ba makambo danze banini. Wami ki les agi bien. Na beta masola lelo te. Pressé ya mbongo boko swana pona mbongo. Soka zimbongo mamoka keso bilamba cher. Akoti ba magasin ba griffe banini. Kaliki na mutu moins. Kalikili moins. Lelo bomi Kenzo. Mwana abota mina misu na nga. Mwana unga na memi. Abenga nga tonto lebo. 10 € na kabela kiye ya suka. 10 € na pesa kiye. Mama na ye, mwana zo tungise po na 10 €. Tokutani. Lebo, tout ça, les grands voyants, tout ça, 100% Kini Poto TV, yobo, tout ça, banine. Najwa, mwana zo le langa 20 €, tout ça. Na misa 10 € na pesi mwana. Mwana sepeli, merci tonton. Po bano tobotaka, tanga zana libumu, aza yo moko. Metanga bimina mokili, akomi ya biso tu. Ya biso tu. Jouna kutana ne kaka yango wana kaka. Tina lelo oyoyo mama na ye ate mbeli na tolo. Enjwa kufi. Bijou. Bakisi. Bakisi bijou. Tant tozo coopérer. Tant tozo coopérer bijou, tant tozo coopérer. Bazo ba maki ya pembe, bazo bwaka na entrée ya immeuble. Pa ba maki panzani. Wana nga na lobi na yeke, ba maki toko kalinga na biso ngo tolie. Wana na misa ne moko boye, auta ka Belgique, ano memela ngai ba kilo biloko. Ba matita mboka. Mwalo tanga ba Kongo ba momionga ya te. Baze ba momina so be staff. Momi wana tanga ye. Ala kise mamba bazeke, mamba okota banganga, koke babene, banini, bijou muteko mi likolo, banini donc moyen te. Bazo bwaka ba maki ya pembe. Na porte entrée immeuble, ba bwaki sous na porte entrée ya ndako kolala. Taba okota bazui azani. Wana nga na fani wana nga azoba taba bloqué ko zwanga te, biso nzamba zali. Zoko poa boyeba bijou bomi mutu.